Nazana esenga koyeba ke boza ebele liboso baitana na bina ike batata ba mama bandeko mbote pe boye malamu na sembo ya mokola lelo ndenge tolobaka yoko sembo miso lisolo sembo miso makanisi sembo miso bitokutanaka pona kobeta politique pe masolo masusu matali kita ya ekolo. Merci na bino pona fidélité pe confiance. Merci susu bopesa na équipe technique oyo basongaka biso na tango nyonso po bola na biso na bandaku na ndenge oyo elongo bani Kupar Bola Freddy Takidi Adolphe Dominguez et Tata Mobich Mike Kamwaka Gimputu le grand maestro MC Mbia Mavinga Samson Ilunga Tala équipe technique yezo constitué émission ya Sembo. Merci Nabino Poto Sali Nabino 2 semaines na cadre émission Sembo tokuta na lisusu te nazalaki moi absent na ngoma mokonze Kinshasa tozaki na mission de service na ba province mibale awa na République démocratique du Congo. Merci vraiment na zuba eko na mwana oyo baza kokola oyo atikalaki kokumba émission Sembo za bongo Yannick Nzwiki oyo asali musala malamu penza po biso tozo préparer relève kala mingi te tozo ke na biso mais faut préparer relève. Merci na oyo Yannick Nzwiki oyo pendant 2 semaines okumbaki masolo ya Sembo. Merci na bino bandeko batali oyo bosona na biso de partout à travers le monde pe boye malamu na Sembo poko lelo lelo to solo makambo matali bongo inspection générale ya finance oyo za bongo ko défrayer la chronique musala inspection générale za ko sala eza bongo ko contrôler bambongo ya l'état ko landela bambongo ya l'état oyo bima oyo mbongo ya l'état oyo bima oyo kenda pona misala soki kenda pona misala te boyeba ke Gilles Alingete aza sima na bino aza ko landela yango na ndenge ya kosakana te boyebi na Kinshasa boyebi na République démocratique du Congo soki musale bandi ba critique ezanga kate ba félicitations pe ezanga kate motuna est-ce que musala inspection générale de finances ou eza bon structure moko eza ko dépendre na présidence de la République est-ce que musala IGF ezali ko sala eza ko landa vraiment ba norme nango est-ce que za musala oyo vraiment eza ko sala même malamu yango tokoluka mwa babiyano na kati ya émission lelo kasi boye ba ke IGF soki sali musala soki ke audit soki ke contrôler mon à l'état ezala epa ya ministre ezala na ba mandataire ezala ba gouverneur ezala na ba société nyo surtout en tout cas rapport na bango ça avec de preuves mais le voix s'élève aussi na ba côté mususu kaka na Kinshasa pe na RDC babi misusu balobi musala eza penza mal eza penza on dirait ça règlement des comptes même misusu pe balobi baza ko féliciter inspecteur général ya finance chef de service Gilles Alingete ba bezo sala musala malamu to meka ko solango na kati ya émission ya lelo to solango na un analyste politique et puis expert en éducation ndeko Jean-Paul Lesambo na mona pe kala na pesier mbote mingi ndeko mbote ndeko Gilles pona ndenge opesinga lisuli bakwe kwa koleka na émission Sembo pona Sembo nyonso zakabe Sembo. Allez Jean-Paul Lesambo Mikolo ezali comme inspection générale ya finance sur le plan général Moussa de ça les akitoko to mabambe bezali. Bon na koloba malamu te IGF musala o azosala to pe mission oyo mokonzi mboka apesiye ezali musala o ezalaka musala moko te ko sala maka sikoyo. C'est-à-dire à chaque 3 mois IGF esala mosala pour que ko tala bisiko nyonso mbongo ya l'été ezali ko koto to place mbongo ya l'été ezali ko sala mana dépense po bayeba comment ezali gérer mais na oya mbala oyo eloko to ekomona ke tuyebeke mosala ko sala malamu parce que ba inspecteur général na biso nyonso ya finance bazali bato ba maele ba na bwanya ba ko sala basala mosala malamu mais nde siko eloko tozali ko banga moi mingi parce que comme on dirait bakomi ko zo IGF lokola instrument moko ya manipulation c'est-à-dire ya acharnement contre ba institution to contre bato basusu yango ezali ko déranger moi moké et en plus IGF azali instrumenté to ezali secteur ote bakoyi ko zo yango ezana makelele mingi ya loko zo ebisa moyibi obibolo kwa yo ko iba ngana zo ebiso ke na ko ya lobi ko contrôler yo et bongi ba yebisa kate parce que na bamboka mosusu komona que inspection générale de finance esengaka moto teke na oya et yaka ndembala moko mais oya biso mbalo to comprendre te et comme na moi folklore moké okoko IGF alobi akoyala msusu na Sonas o IGF alobi akoya na ministère Songolo bon alors soki bato wana bazaki na bambeba bakosala nini bakoluka ba butu babongisa bambeba na bango alors folklore kelelo bakobeta wana yango ndeza ko déranger et surtout fait en plus par rapport ya IGF faisait par rapport au te ba pesa ngoka na ba télévision eza par rapport à qui de droit ou ba pesa ka qui de droit ou soit botiki ya la justice pour justice sala musala na e soki bato yo baza ko zwa mikolo misolo à l'état pe ba ko sala ngona ndenge mais azo pesa par rapport à la justice
Mais rapport après contrôle avec toutes les preuves bazo pesa na justice ndeko Jules tant que koloba toutes les preuves soko tali ko mona ke mosala IGF abandi ça fait plus de 2 mois mais so tali na 2 mois omoni bato boni oyo IGF asi afundi oyo bana maboko bazuzi to IGF alobi makambo ezai na nzela parce que ça na makambo mingi o IGF akoloba aiza ko mema na cadre ya mabanzo ya kokanisa ba suspicion moto ako kokanisa lobi ke moto songolo aibi. Mais est-ce que vous avez vraiment de preuves? Ba preuve ko laksa ke moto wana ibagi misolo pe moto wana il faut sengeli justice abenga ipo asambisa. Mais problème il y a exonération. Jean-Paul Lesambo ça de faire la chronique tout le monde dit exonération ça là que belé ça le monde a découvert en ça IGF. Mais ndeko Zulu quand on parle exonération c'est pesa makandete. Exonération ezate bato ba ko kende uzwa exonération ba comme exonérer bango moko ba mi fabrikaka te. Est-ce que lelo pour que mboka na biso misolo ekota esengeli te tozwa exonération musu to bwaka na mai mususu to tika to pona bilongi non contrôle ya mbongo te pe kokota mbongo ezali sérieux ya ba congolais parce que soko ta lelo bato mingi ba exonérer ba congolais bazandambu mais mingi pesa bato ya libanda biso moto pesa bango exonération pour que permettre ba kotisa biloko mingi na mboka na biso po économie na biso économie ko extraverti o ezali na biso moko na maboko te ezali na maboko ba expatrié alors biloko wana nyonso tokolobaka te exonération ezali ya mabe okoloba exonération sans ezama exonération légué mais soko ke na contrôle lem soko mona kam misa to zomi ndemo te na problème. Mais Jean-Paul Lesambo il y a eu trop de mbeba pendant les 18 ans à règne il y a tous les cas c'est tout à fait normal IGF Akala ça a été étouffé tout le monde siko président Félix Né Tomboliango et puis tout le monde a découverte moko vraiment homme le peuple goye bango ba osanga kanda ko sanga na te mbonga peuple ke na maboka bato. Mais ndeko Jules tango lobi ke IGF Akala ezaki étouffé kana IGF Akala ndé ba bimisa likamba 15 millions. Bon ba bimisa likamba 15 millions ndenge ni mais bato ba bimisa likamba 15 millions parce que ezaki 15 millions te yaki misolo ebele mais l'air ba lobika ya 15 millions mbala moko ba longoli bango ba umela te ba longoli bango parce que ba lobaki vérité on a bisiko ba koye ko lobate il fallait bazipa le ba lobi nde ba koma ina problème lelo ba longoli bango oya yesika oliaza la moto ya kozala na kimia sala musala na sima pesa bazuzi ye pa bari makambo kelelo mais kelelo wana ba mais azo pesa bazuzi mais bazuzi tiko nde to koloba ba place mususu apesa ki bazuzi balobi ke eza même pas na ba preuve ezalité tango ko funda muti faut ça suffisamment na ba preuve ce qui preuve ezalité to suka wapi. Alors chef de l'État qui a finir dans le passé Jean-Paul Lesambo on a que na installation na IGF ya Gilles Alingete ça ko finir dans le passé mais na nenga maele. Bon ko finete na le passé wana ya mokonja mboka lobaki mais mboka tango eko tambola kana mibeko mboka eli koloba te ke soko zaki na régime ya kala obomaki moto engolo bake yo bako gracier yo kaka bongo non c'est-à-dire soko obomaki ke zana ba preuve obomaki esengeli na bazuzi balanda parce que yo obomaka nzete te obomaka nde moto soko ibaka misolo l'été oyibaki misolo tata na mama no te mo ibaki misolo ya l'état o ezali ba contribuable congolais esengeli te mboka elandela s'il faut même récupérer mais malheureusement na makambo mingi to komona na mboka na biso otala kelelo ebeti mingi mais comment la place va récupérer bon misolo à l'état ezate oko moto songo la ibaki mais moto ana soka après 1 mois 2 mois bimi il roule carrosse il a toutes ses maisons tout et tout azo régner nae alors tokoloba la place wana est-ce que réellement musariza ko sala malamu to ezo sala mabe on dit comme ba preuve mais selon une source sûre IGF musala sala avec de preuves il y a ba détournement à bon à l'état mais ndeko soko balobi ba détournement tokozwa neti lelo balobaki likambo etali Bukangalonzo soko tali malamu komona te moto oyo initiaki likamba Bukangalonzo ezali mwana mboka Matata Ponyo mais Matata Ponyo avait écrit akomelaki azwaki lokasa akomeli IGF pe akomeli justice alobi alingi ba auditer ye ko banda zaki na besiko ti kokoma ninga sisi na primature mais alors pourquoi bakoka ko auditer te lorsque ye moko moto asengi tango asengi moto asengaka soka za mbemba osenga te mais les autres ko kaije falobio ezana basusu baza ko bomba masima ba immunité mais boza la clair justice a ko osala musala na si réellement il y a de preuves pour déjà wazaki initiateur ya projet andimi ye moko ba contrôler banda zaki na beseko ezale lote matata zaki na beseko mais tiko koma premier ministre aussi ça makambo etali projet Bukangalonzo eza ngongebele mais andimi ba banda na place wana tiko tsuka nesiko ya ko atsukeza musala alors to rubanini si ba réellement ba preuve eza ya solo il faut justice à l'anda mais ce que ça solo te yango to mona que les peut justice à moi ba frère pour koloba ba million ngai na ba investigation na sali
makambo ya Bukangalondo à part oyo mindele bakoye ko tia parce que ezali partenariat public privé mais oyo république a tia ezali 150 millions mais 150 millions kuboni boni comme 200 millions 285 millions 285 millions comme ndengeni parce que république est reconnue de tout le monde doit faire l'investigation aux hommes pandis en monnaie mais quand on sera des recherches comme on a que République démocratique du Congo par né à Tchad et ça qui 150 millions de dollars bon et comme 285 millions na imagine. C'est ça le problème. Il y a un moment où on douter tout moment on dirait que Moussala IGF au lieu de la Moussala ya contrôle ya solo pe ya kopesa bandingi sa ya sika mais comme on dirait comme instrumentaliser en parlons de règlement de compte exactement on est déjà pour les sambo je ne marche pas Moussala IGF au sala sur le terrain le besoin un règlement de compte exemple mo de gozulu IGF a lobby na rapport ni na ote ko landa point de presse ya ndegozulu la lingeti wazali ndoina a lobby na secteur ya enseignement po atali makamba Bukangalondo atali boabi na secteur ya enseignement primaire et secondaire misole bungi 62 milliards de francs congolais. Est-ce qu'on dit que les enseignants de la République Mobimba Baza 608 000 et quelques enseignants enveloppe salariale n'a pas combien il y a ceux qui 62 milliards c'est que boyibi mbongo Italie enseignant enveloppe salariale des enseignants ay enseignants ba vaina kitasa ba kotala bino ponini yozali Willy Bakonga Toyo Zali, CG Mangobe, to Zali, nani, bandeko a sekopé, to bandeko Moussou, inspecteur généraux, au bazaï na kate ba ministère. Non! Quelque part, c'est tout le monde a clair na makao Moussou. Il va kotambo na suspicion, tant qu'on a soupçonné bateau. Et là, on dit qu'on a que no yango. Parce que les autres, 62 millions barobi, et boum dans le secteur éducation. Mais il j'ai failli bisabiso, à lui aux 5 hauts fonctionnaires, il y a secteur. Mais le Jean-Paul et Samona secteur éducation, il y a Milinga Bilinga Makasi. Mais net, il y a mon IGF à Tamomis ou Makasi. Mais de Gonaï, Makasi. Soko Balobi. Nambongo, il y a pour désinfecter l'école, dans la période de Covid. Ambouyema, bon examen d'état. Ambouyema, bah, rédacteur, il y a bah, diplôme. Bazako lela, diplôme d'état. Bazako lela. Ambouyema, na sekopé. Ambouyema, alors. J'ai la lignette à fond la remise. Les amants à l'état. Naye biso ya liboso. Makambo etali neti bato ba ko corriger ba examen d'état ya bana. Na ba rédacteur ba diplôme. Ya na ba rédacteur. Mais nyoso. Bazolela. Eza ko salema ba lelo balobi moto na moto alata chapeau na ye. Eza na secteur ba ibi ki ba recruter ki bangote. Bande ko na pourquoi ba okendo sala ko réclamer mbongo na bangote. Mbala mingi soko na ko sala ba investigation na to na ko sala ba course mususu na ministère na mona ka boni bato bazo ya bakolo babiono bazo futa biso bato to financer ko to corriger ki ba résultat ya bana bako futa pe ko bato bina baboke inspection générale na sima kuna côté ya Shark Club c'est-à-dire il ko lobake ba futa ma so ke zara ba kokoso ri ko lobate ke no bato banso bako sala musala mabe ozui lelo nde to ko lobata tango babi misolo ya enseignant e bungi et kobunga ndenge nini parce que misolo benseignant et futa makasiko ndenge zaki karaté kale zaki ba chef d'établissement moto ba ko futa bato mais lelo nde to kolobawa ba futa ka bato lisusu na ba chef ba chef d'établissement te misolo miso me ko futa mawapi na banque bon bato ba ko futa bango na banque boni ba ko iba mbongo na bango oh IGF robi 62 milliards ebungi bato ba ko futa bango na banque yo siko mokonja ministère yo ministre Bakonga to adjoint na ebudimbu to bato na sekopé to secrétaire général Mangobe okeno ko mbongo ba enseignant ndenge nini abina sekopé ya une mafia organisée mais mafia na la momoni IGF afongoleli bino afongoleli bango misu pa yo za expert en éducation afongoleli bango misu mais misu akofungola est-ce que sekopé e engage ka bato rôle ya sekopé ya liboso ezana nini rôle ya sekopé zali ya kozwa ko adresser ba adresser ka liste wana ya bato bazali éligible pona kusala ni pona kufutama misolo o babengi salaire na bango à partir ba liste wana on connaît bamo ba ebinenge basala masolo na bango ndeko mbongo eza kofutama na banque il faut botuna pe ba banque parce que soki se copie à sali liste na ye liste wana kenda kana ministère à budget akokenda kotinda ko pesa na DTO donc na ministère à finance peut continuer ti ko kenda na banque centrale ndazo ka misolo apesi na ba banko ya mike e banda na ba liste po banda ko kabula ba salaire bo yo boni okozwa misolo ya bato et à part cela ezana bato ba ya kapele muso afuta miti tolere mususu kombo ezalaki ayete to maladi to akufi même misolo wana musolo wana ezonga ekena pa nani misolo wana ba fictif
non eza ya ba fictif misolo wana etikala ka ekendaka eza lokwa ya ba reliquat c'est-à-dire ekenda ezonga kana trésor public ezalaka moto moko to na ndingisa ya kozongo parce que pona makambo etali ba enseignant il y a toute une commission ya paye ya ba fonctionnaire po ezali diriger na mwana mboka kayemba soko moto alobi kelelo bako yiba mbongo c'est-à-dire batunda ba banque na botinda ka mbongo wapi soko ba batinda na banque centrale kinda na compte oyo etali makambo ya misolo alors bokende ne pa kayembe ndako yebisa bino bingande moto netala makambo ya misolo wana na koyebisa bino place kinda soko tali mikolo elekia tozaki na problème moke na niveau ya kofuta ba enseignant tant baloba ke ba futa ba NP ministre abidja lobi mbongo yalité mais mwana mboka kayemba lobaki nini abi non na compte na biso to tiaka ba makambo etali ba relika na biso misolo ezali j'ai une affaire il y a autant de milliards de francs congolais je peux débourser même une affaire il y a 90 milliards ou 50 milliards pour ba futa bato et misolo wana ebimi na kati ya ba relika elingo lobati misolo wana et que se volatilisa kate et iba makate mais bomba makane sikoyo esengeli lelo bato bako tuna biso ba bio makambo ba NU et c'est ba NU ba futa mite c'est un problème aussi ba nouvelles unités wana mais ba futa mite c'est un problème tout le monde nazo là ba NU bazalaki 360 et quelques mille 300 na école Liziba oui. Il y a 7 nouvelles unités bazo mbongo te bazo futa mate mais bazo pesa coup bazo tangisa bana ndeko Zulu balobi boyi po moto azala nouvelle unité ezaka makambo arrêté te po moto azala nouvelle unité eza makambo etali nini école na ye l'air basali recensement ba recruter bato basalaki makambo wana eza sekopete yango lelo bakolata sekope makambo ezaki commission moko interinstitutionnelle il y avait le gouvernement dedans il y avait la présidence banque mondiale ba syndicat donc ba partenaire na biso nyoso na ba syndicaliste babimisi motango ya benseignant 390 et quelques mille nouvelle unité or pobo aligné bango esengeli botala si baza ko respecter mibeko c'est-à-dire ceux qui bazali na ba critères esengeli batindi yango wapi na sekope asali toilettage ya bato banso wana abimisi 144 000 na moto ya pesi 390 et quelques mille na moto ya bimisi 144 000 ya bato baza sembo bato esengeli ba futama motoni azara mbeba motoni na saili sumu c'est ça le problème bato mingi bakotuno ba nouvelle unité mingi biso zali ba nouvelle unité to bimiti est-ce que vous vérifiez ici école na bino ezali na arrêté à solo parce que pose à la nouvelle unité il y a liboso esengeli école les en arrêté à malamu yami balé il faut boza la ba futelité c'est-à-dire école na bino ezala ya bino moko ezala na ba bâtiment makambotu ya bino moko et yami ça to bo respecter cadre organique eliko loba ke école tobo ebike école mapela ba enseignant bazala ka esengeli bazala 10 beaucoup ko engager 50 te beaucoup engager 10 plus 1 ça veut dire 10 enseignants plus mokonja établissement et ça li 11 soki liste wana ye oyo bango bazali nde bango bakofutama mais soki moto oyo atindaki ba liste to leba gestionnaire baye gestionnaire atindi liste ya bato 50 mais bakofutama 50 te et bokolo basiko na place wana c'est coupé azo sala mabeto po azako tala bato bazali ko respecter ba critères d'éligibilité ndeko Jean Paul Sam toi na émission Sembo loba Sembo ou façon ni komona passe 3 millions de dollars ya l'état ke wapi 3 millions de dollars ya l'état oyo bazo funda sekopé mais na lobi ndeko ngo po toi na état de droit ndeko Jean Paul Sam ndeko na koyebisa we logo moko 3 millions yango est-ce que frais à fonctionnement ya sekopé za 3 millions c'est ça le problème aussi parce que sekopé na frais de fonctionnement le roi bato banso le roi ba institution nyos mais 3 millions de dollars et ça salaire ya enseignant enveloppe ya salaire ya enseignant yo kozwa ngondengini parce que lelo il faut se couper à se substituer à se constituer comme une banque pourquoi kozwa misolo wana na kati ya se couper même bato basaka na se couper bafuta magana banque siko yo boni kozwa 3 millions et ce qui otali okomona que rapport ya IGF c'est du copie coller avec ce que rapport au bande na biso sieko basalaki babi ba propos batenaki kaka yango wana nde moto bimi na ngambo wana est-ce que lelo bokoye ko yiba ba enseignant 3 millions de dollars enveloppe ya bango ya salaire nde yango wana soko yibi bango mais ba seba mana baba mboka mobimba wata 3 millions eza mbongo mokete c'est parlant de to kolobake esengeli na bakonzi ya mboka
batika ko instrumentaliser ba service ya l'état entre autres ezali IGF pe na Sekopé. IGF ezali instrument monene ya mboka pona contrôle. Sekopé pe ezali instrument monene na ministère de l'éducation pona makambo etali ko dresser ba liste ya bato ba sengeli pona kozwa misolo. Mais en République démocratique du Congo, comment se commet à contrôle beaucoup de il y a pas de preuves. Ils ont ça de maman monté. Ndeko Jules batalaki mwa moke na sali ba investigation bandeko na biso ya IGF bakende ko sala ba enquête na Sekopé pona makambo etalaki liboso babaki fichier. Na fichier tango basali bakei musika bayeko bimisa rapport mo préliminaire. Na bandi soki inspecteur général moko ya finance azaki na groupe wana akondima ko contredire ngali kana betano. Balobi ils ont trouvé que 4 doublons. Na mosala bato basali na 100% so bo trouver 4 doublons ni kolobani. Ili kolobaki bosali mosala malamu. Pour 4 doublons peut-être cause à l'erreur ya frappe tonini. Mais tu ebi que mosala nyoso esalami na moto ba imperfection ezanga kati. Berere kokoza. Mais yami balé nanu basisaki mission teto basutuki boyono elongwe mission bayaki liboso ko mission ya contrôle ya misolo ya batindira ba comme frais de fonctionnement. Ils ont travaillé ensemble avec bato barakata Sekopé et na suka balobi bo justifier biso eloko boy. Or na kati ya Sekopé bazaka soko basali musalo etali misolo ya frais de fonctionnement na bango ba se justifier ka auprès à comptable d'état. Son comptable d'état a avisé musalo bango basalaki ndezongeli bango. Lokola bango 2 mois ite ko leka tozali na makambo batali ba covid l'air babandi mosala basali rapport na bango na comptable d'état l'air komi ba inspection générale baye basenga na babino photo zera tozo rapport wap et pas mon continent biso place nini misolo na biso euta bakene ko présenter bango rapport bobio to ko zali susu te po eumeli est-ce que inspection générale des finances azaki na posa ya preuve to azaki na posa ya kokangesa bato to ya kofunda bato. C'est ça le problème. Problème à monene ngona tango sengi mutu kenon ndeko Zulu pesa biso cahier de charge émission na yo. Soke zage pa mama ya direction programme to papa ya direction programme. Biso to kozela to mona cahier de charge. Soke za conforme ya ndenge ba cahier de charge zala. Mais moi je ne pense pas que mutu la inspecteur chef de service au la Gila Ningete 30 ans de service à Koko Sala et loko sans préfet. Parce qu'Aïbi Moussala Wanabia il est là depuis la deuxième république donc on a limité qu'à Koko Sala enquête sans preuve bien cause la moto ndeko Jean Paul ndeko Jules soko toza ko loba boy to ko loba pamba te po soko tuni ndeko Jules Alingete ayebisa yo bato bayibi misolo bayibi combien to sala ko lokwa procès à caméra te to me mambo lokwa procès à caméra te oye koma babi caméra détournée mais to yebite caméra détournée combien ba établir ba fait ba yebisa biso na secteur éducation ya enseignement primaire et secondaire et technique ba directeur abi bato mitano wana bangonde ba 62 millions 62 milliards de francs na secteur on a mbonge côté belé et 62 milliards ça ezako ko examen d'état na plus de 3 millions de dollars mais yebisa biso banani ba ibaki misolo bo ba ibaki misolo soki ba ibaki ba kangema mais boko ko lati sa na service mon côté parce que soko tali na monoko IGF ezaka ka Sekopé siko azaka na compte te na azaka na coffre fort te panai. Si on misolo yazako ibako zongo wapi. Mais c'est qu'on peut trop de problèmes après 3 millions de dollars. Trop de problèmes, boso kota kaka ba enseignant, boso bango na ba école privée, bokoti bango ko na ba komi banana l'état, trop de problèmes. Na Sekopé wana. Na oye biso eloko moko. Sekopé engagaka moto te. Sekopé azana ndingisa to eza je crois deuxième fois na légine émission na yo. Pona ko loba makambo. Sekopé ko engagé par quel pouvoir? Bato ba engagaka, moto engagaka ministère c'est le ministre. Le ministre de l'État bakonga yé mutazo ko engager ministère. Et moto yo asalaka nini soki nini arrêté bimi yé akosala notification c'est le secrétaire général. En quoi vous reprochez Sekopé na makambo etali engagement? Parce que lelo même na niveau ya ba base bato ba sanzaka Sekopé za gestionnaire te Sekopé ba donner o yazwaka azwaka ngona ba base na ba base nde ba pesa ke ba donner boko yana tito pesa exemple na pesa ke exemple wana na ba itando mosusu école lokola collège Bosemo enseignant moko akufi il fallait pas remplacer na enseignant mosusu l'état enseignant on a za ko luka ya moto azali chef d'établissement ça nini atie moto mosusu mais du moment où il y avait une commission d'affectation il y a moto batindi mais bazu komba moto mosusu batindi les gestionnaires azwa nga otinda na Sekopé ko ba manso chef d'établissement salaki
non. C'est-à-dire elingi koloba ke biso baso esengeli tosala mosala na ndenge esengeli. Biso baso elingi esengeli tozwa conscience que mosala tokosala eza pona moto te eza pona biso baso. Parce que lelo naza koyeba biso ndeko Zulu. Soki réellement il y a un problème, il y a gestion ya mabe. Topé ya moyibi ya misolo. Tozana bateau ya bandeko na biso ya AFD. Agence française ya développement. Et où tu kosala audit monene mikolo yo. Wapi? Na secteur éducation. Pona makambo etali bandeko na biso ba NP ba non payé. Parce que azana besoin ezali agence et soutenir biso na makambo etali secteur éducation. Mais basali mosala avec bureau d'audit moko ya monene ya libanda. Mais soko tali rapport na bango pourcentage au biso to nango ya mwa moke ya mbeba eza 2% et demi. Parce que tozali mwa mikanda miso ya mikie biso ko République démocratique du Congo secteur éducation. Donc ko loba ke soki ba pesi ba document administratif mususu to ko kita même na 1% ou na 0,%. Eli ko loba ke mosala zo sara pe na mikolego ya gouvernement mbongo ya finance ki pona ba NP agence française ya développé ko sa nini e ko zongi sera bango yango. C'est de même que maintenant ndenge to ko loba sikoyo cabinet d'audit mususu e côté li susu pe li suna misala oyo banque mondiale ache pona paiement itu ko sara mais no 58,000 bandeko na biso ya ba nouvelle unité ba engagé pe sous cabinet d'audit mususu pour ba vérifier si réellement travail salami ndenge sengelaki. Alors nous tozo ko zelani tozo zela rapport pour rapport à libosé c'est leki malam eli ko ba yami balé pe ko leka malam. Pourquoi les lobiso moto ko yeba teto ko soutenir malam ko leka na mboka na biso? Parce que gratuité enseignement ce n'est pas l'affaire ya Willy Bakonga. Ce n'est pas l'affaire ya Bidi ya Budimbu. Ce n'est pas l'affaire ya secrétaire général Mangobe ou ya Bakondia Sekopé. C'est l'affaire du chef de l'État. Soki lelo to bandi ko lobake moyibi ezali détournement ezali. Mais bateau basunga kabiso ba bailleur de fonds. Bako sala nini? Bako boya. Bako pesa biso sous misolote. Maintenant bako pesa biso misolote bo freiner nani? Bo bloquer programme ya nani? Eza programme ya mokonzi mboka. Et sengeli to soutenir mokonzi mboka mais dans le bon. Et non te faire souffrir rien. Aname conscience c'est que pesa maboko pembe. C'est qu'on peut azane logo te. Po yo maboko te. Moi to tombola maboko izate. Donc c'est qu'on peut soki azali na mbeba ne koyeba. Mais lokola mbebe yebaniti. Toke na ba suspicion te, toke na makambo ezali ba preuve. L'état azali bazuzi bazali. Na mikolo ekoya okoyeba soki bazuzi ba interpeller ki bakonzi soki bakanga ki bakonzi pour jusque là banda batika des rapports osoyo ki basi bakangi bakonzi ya Segope. Donc c'est un acharnement. Et un acharnement grave. Ah ndeko Jean-Paul Sambo il se fait ça la mosala ezomonana yozo bakeza acharnement. Bon mosala bo ezomonana mais na likambo boyebi bien ndeko Zulu talwa yondo uzawana oza mopandisa ngwa monene babi ndeko Zulu afuta mana bank mais ngana lobaki mama asaka na dina personnel ayiba msano misolo na ayiba onde. Mais êtes-vous conscient quand même qu'il y a eu des taux de détournement pendant les 18 ans à Renault et tous les cas? Ça n'a pas le parle pas en termes de 18 ans. Alors mais pour la nuit bonité IGF fait ça la musala. IGF asala musala na ye mais eloko to wa ko boy ezanini loboko ya mwindo elongwa. C'est le loboko ya mwindo ngozana. Loboko ya mwindo. Non, ça na la sembo, c'est le loboko ya mwindo. Sembo lingo lobaboy. Omoni IGF ezali rattaché et IGF yo loba écoute ça ko dépendre na présidence, c'est ça présidence c'était. IGF dépend directement du président de la République. De riko loba ke IGF tango ko sala musala, aiba ke musala zo sala ezali nde na ndingisa ya mokonzi mboka. Ça déjà le quoi mokonzi mboka nde mutu ko sala musala kalimba contrôler ba institution na ye. Alors apesa e musala ya malamu, apesa rapport ya malamu. Et non ezala rapport moko bâclé, lobby ko koma ke IGF et perdre valeur nango parce que lelo to ana besoin to za na ba valeur na mboka na biso ba valeur yaka so musali ko sala malamu so musali ko sala mabe ba valeur wana ko zalate. Alors ce qu'on peut penser que ba moyen de défense na pour na 3 millions de dollars bien sûr ayaki na ba bien détaillé 3 millions te pas 3 millions babi c'est coupé babi secteur éducation 62 milliards so to me ko calculer ngo ça peut être 3 millions et quelques dollars. Alors na oyo etaraki makambo batunaki se coupé seulement pour na makambo ya gestion ya frais de fonctionnement na les ramimaki ba preuve oya kene ko c'est pas comptable d'état bande ko na biso IGF maboyaki balobi yena retard par rapport à quoi
parce que bosenga ki ba pièce justificative ezala lelo na Sekopé bazana ba pièce ko ba ko justifier misolo bango basalela misolo ane sala maka parce que soko ta lelo Sekopé zaka na Kinshasa te na keba bambata pa ba facture yara to yebi ba situation musu pesa na bambata pourquoi so ba inspecteur bazo ya to beta biloko moko boye pour tout se justifier. On connaît les joueurs et leurs jeux. Il faut toye beloko moko. Soki na mboka balobaka ba vrai baza, ba faux baza parce que ba vrai bazalaki. Soko balobi photocopie pour original ya laki. Eli ko lobate ki bato banso ba kotikala na forme moko. Bato banso ba kolinga mboke ko toujours kozinda. Il y a des hommes intégrés dans ce pays. O balingi mboke tambola. Mais question ya mabeto ana ngo premier mabeto ana ngozali. Tuzala konuka to la politique ya haute toi que je m'y mette. C'est-à-dire ndeko zulu akosala musani malamu menga bino sembo ko bonga ndeko zulu te fongai ndeko zambo na kuvanda sika wana. Est-ce que nazana grâce au nzamba pesaki na yo? C'est ça le problème. Yo moko lo bima mba relève wana ko sala ngundeni oko préparer baleki te baleki ba wandomata mais baleki ona bandimi ko zana sia makolo na yo po basa nini ba koma lokola yo lelo na mboko na biso komi leki ali ko koma bisiko et mokolo azali a sauter. C'est ça le problème. Et de même que baï politique, baliko luka nyonso, bazana loboko na kati. Sekopé ezali service technique ya ministère ya EPSP. Ezali secteur ya politique té. Sekopé za parti politique té. Lelo nde babi makamba Sekopé za makambo yo, ba détournement oni. Bato baso ba défila kana ministère ba député ko yeke na farde na sali pekana ko défendre bato mboka na biso. Bato ana baso moni bango lelo. Bazate mais moto akosala musala malamu il est vilipendé malgré musala malamu akosala. Moi si moko na kendaki zoka na landaki dernièrement avant ba biloko na période de Covid-19 tant que on a état d'urgence. Moi si moka banque mondiale alobi musala oyo kosala malamu et osala mapena na bato a paye et ça makana service moko ya contrôle ya ko dresser balise za Sekopé. Et moi je na za mondele yango na sengi na yonde kozulu yo amupanzisa ngwa monene ozana ba entrer partout. Moto azera la commission ya misolo ya ba enseignant ya ba fonctionnaire comme ne kayembe wa kayembe. Donc il se fera besoin reliquat ba kende kotuna kayembe. Ba kende kotuna kayembe wa kayembe pe ba tuna ba banque boko tinda ka bambongo combien oyo utaka na ba enseignant pe zonga. Et puis ba tuna kayembe wa kayembe parmi ba structure oyo epesa ka bino ba liste oyo eza fiable secteur nini sala ka musala malamu. Donc Sekopé ne paye pas les enseignants. Jamais. Sekopé prépare la paye des enseignants. Seulement. En tout cas, Boke Sénézali. Donc Boke Sénézali que Sekopé a foutu à enseignant T. Parce que paye est comment bancarisé. C'est-à-dire na banque. Et à part cela, ils appellent Nangamo Moso Bisika ba banque ezalité, bande konabiso a Caritas, basunga kabiso. Soko nazana makanisi ya malamu. Soki na makanisa malamu lele mso komona que moto ako diriger Caritas il faut ezala soki na makanisa malamu eza mwana mboka sole o azali secrétaire général ya Senko boko ndo tuna se abe sole azali nani sango ya mayele pe sango azembo boko ndo tuna bane misolo yo Caritas asala ka soki etikali leba futa ka bansenya basaka makambanzo misolo ane kindaka wapi po se sole a moto na sembo. Aouye Sabino, et zonga kana Sekopé, Sekopé utilise à baisser frais de fonctionnement au bapé ça. C'est comme à fin du mois, bango banzo bakenda osala molongo. Ya salaire le quoi batonyo sur la banque. Soko bokena FBN bank, soko bokena TMB, soko bokena bango tout basala molongo. Alors boko 62 milliards ndengeni. Alors ozomona te lokola ba inspecteur ya finance, baboy ko zo rapport à Sekopé, c'est très dangereux. Et kozala dangereux soki Sekopé a boyé ko pesa. Mais Sekopé a memeli bino ba preuve. Boboko boya preuve pour nani? Pour preuve ezala ka preuve. Bino nde boluka boyeba soki eza authentique, to eza non authentique. Boko boya pour nani? C'est qu'il y a quelque chose qui se cache derrière. Jean-Paul Sambo, kala tanto zo ko la ba structure technique lokola ba Sekopé e banarate. Ezala sala musala nango na kunku. Comment le expliquer ba structure lokola ba Sekopé e bani komi vraiment ba tout ba concepele ba mo tchatcha ngo misu. Problème eza ya monene eza nini? Liboso Sekopé yebana kité parce que bato d'abord de un bato na ndenge tokolo basiko eza bakonzi eza la ba gens eza bato mingi pe bana secteur enseignement ba yeba rôle Sekopé azo jouer te bato ebele bazo cantonner so balubi moto au sala contrôle pe ko dresser liste ya paye azo sala contrôle ya bato
pe ko dresser liste ya paye physique ya bato pe ko dresser liste ya paye babio non c'est que kuna misolo za po bango bafuta ba gérera misolo non il ne gère pas bango ba gérera c'est ba papier c'est-à-dire bato ya politique ba komo cantonnier na Sekopé ba millions ezali ba millions ezate ba utiliser kaka frais de fonctionnement na bango est-ce que lelo ko ke pas chef d'établissement bo sara likambo kanyaka na ya ko peso misolo boni ye moko di futi za ya malamu te poso ko tali malamu lelo ko mona ke secteur bato ba ko futa malamu te secteur éducation donc il y a enseignement primaire et secondaire na technique ba futa enseignant mbongo boni professeur d'université ko zo misolo ebele mais moto akobana na mwana na C pour matana etia comme na université ako zo le mso ko misolo so ko calculer 300 000 ou calculer 200 000 leo to ko ke bank makambo esala mangana ba banka ko ke moto ana bamboka kuna na ba fefo ya bamboka ana salaire mokeko le moto ana Kinshasa par quelle magie mais ce que le loba comment compte Sekopé doute parce que les agents il y a personnel à Sekopé roule carrosse mais c'est aussi le problème ndeko ba babika na Sekopé mo solezali ndeko na ko yebiso eloko moko soko moto azo sala na bisiko d'abord ezana arrêter moko ba signaka na mboka o pona koyeba kopesa eza na ministre moko asinyaka arrêté wana nabosani koyana ngo pona koluka nini kopesaka prime moko na bato bakosala na Sekopé pourquoi Sekopé en fait totro epe to kanisa ngo malamu tokoye kozwa ngo mwa moke barake ba générer ba recette tokoye ko chango na raya ba nini ba structure générer ba recette ya misolo na biso pona ni ba ko no sala contrôle bato ba ko sala contrôle ba ko za bato na nzala te ba ko za bato baka bongo te sadi bazwaka mwa prime moko ya mokie prime wana ya moke soko moto asorganize bosa ndeni soko moto wana ebi ko mi organiser akoyi kozwa mwa eloko ata ya kotambola lelo mituka ya kombe na mboka na biso mituka eloko zute bato bakozomba mituka na $500 bamuso bakosomba na $1000 soko ebi kobomba misolo na okosomba pe mutuka lelo to omona yana ba chef d'établissement musu ba prophète ba préfet ba pe na mituka ba enseignant mususu pe ba na mituka c'est question ya organisation pe ya moto ozomona ba enseignant mingo ba kina tango to akina na makamba ya gratuité te na l'école catholique mingi ya le ba kozwa ba salaire ezaki mwa likolo mingi ba enseignant mingi ba kina mituka ba kozwa onde na belu na mwa lomeo ba zaye kozwa ona il faut que ça a pris parce qu'en temps l'IGF a laissé braquer vers Sekopé eloko wana ndeko Zulu neti ngai personnellement même si je ne suis pas du Sekopé mais je dis il faut ndeko Zila Lingete asala makasi bato ya kotinda na terre bango ba ko memele makambo ba memele makambo ya solo parce que institution mobimba soko bato banso ba komi ko mona ke ba ko sala musala malamu te to ba komi ko mona ke ba ko sala musala liboko moko ya na sima na bango eza mabe ça dit ba mema rapport ya solo parce que lelo moto nyonso na bandi na point de presse ya négocier la Lingete na ba songa na zaki procureur général de la République na ngonga oyo na ko interpeller pourquoi parce que il a dit quelque chose olem suye moko pas comprendre l'idée alobi na nzela ya itando eki alobi ezana basusu bazali ko ya ba ko yana ba 300,000 francs congolais te $300,000 $200,000 pour na ko corrompre mais pourquoi il y a ko funda bato wana te si réellement ezalaki vrai parce que lelo to sa bokonza mboka sali structure ezali pour na ko lutter pour na makambo etali corruption botango bato elaki yo 200,000 moto elaki yo 100,000 mais quoi misolo wana après établir ba kombo na bango ozu misolo wana memengo ko zonga sona na trésor public pe oke olaxi yango na justice obi tala me ndeko Zulu apesa nga $200,000 mais ndeko IGF c'est comme s'il veut faire du populisme ono ba $200,000 ba yena ngo yozu 200,000 ozongsi me moto wana ko tanga kombo na yete tangela biso kombo na ye pe funda ye meti lelo to kakako bato mitano ya nini bato mitano ya secteur éducation bangonde bale misolo mais tandis que bato ba ko pesa kanyaka mais bato ba ko pesa kanyaka il faut ça il fallait pas dénoncer bango c'est là où il y a problème donc côté wana koko seza makasi yango to ko senga musale sala mana sembo musale sala mana ndenga malamu pour que permettre mboke tamula malamu tozana besoin misolo muso iterengana kao misolo rezonga na kesa l'État baba ndo baksalome ape na fonctionnaire à l'État moto aza enseignant ako futa ma 300,000 francs congolais mais ako tangisa mwana olobi akozala ministre mais moto ya kozwa moto na université ebi place abandaki te enseignant nyoko makete ana 2000 et quelques dollars okomona différence wana moi moke babenga tokobenga o marginalisation sali bo marginaliser moi c'est moi groupe moko abato bango nde wana ba ko senga ke baza makasi
mais na yoka ki pe na ba makamusu ka ke même secteur éducation enseignement supérieur ba pe ba commencer à structurer za lokwa ya Sekopé ba osenga bolani. Alors Sekopé clame son innocence nde balo lokota papa. Bien sûr parce que ti siko na ba yebisi bango te moto nani ayibaki ba yebisi bango te misolo na ibamaki na banque nini ba yebisi bango te bakwaki misolo na wapi parce que bato bayibi baza mitano bayibi 3 millions et quelques dollars ndeko Zulu 3 millions et quelques dollars ils peu d'argent te ezambo mingi bana Sekopé mingi bana enseignement si baba futelite ba futela ka bandako mingi ba wana okomona lati veste ya malamu veste koma nango $100 bato bakuta ba Dubai ba uti ba China akotekelo veste na $100 osombi okangi motema mwa osombi moko mo kuna mibale mo kuna misatu mesuka suko mona moto ana futa makamalamu afutela boyebisa biso moto afutela soki $300,000 moto afutela soki $1 million non bo établir ba fait pour permettre biso to mais ils fatigue ande o ba bengi kelelo bato mususu soka yibaki ya solo akosala nini akomibongisa. Jean-Paul Lesambo tokomi na suka totikali na 2 minutes na peso 2 minutes yango na osengo tala caméra oza sima na nga ya Freddy Taki Adolphe Dominguez et Tata Mobich utala ba téléspectateurs 2 minutes message na oyo nyonso tosololi na émission lelo na oyo nyonso tosololi ndeko Zulu ya liboso na kosenga na bandeko banso bazali na secteur éducation ya enseignement primaire et secondaire po ba moso ba benga éducation bayeba te soki ozali na déficit ya information sala effort ya kokende bisiko esengeli ozo information po osala spéculation te ya mibale bandeko banso bakoza kolanda biso bayeba te mission ya Sekopé ezate po Sekopé abanda kofuta bato Sekopé mission na ezali ya kosala contrôle physique ya bato pe ya koyeba kotia na kati ya kodresser liste police wane kende na bakonzi ya mboka po bayeba kofuta baenseignant ya misato na koloba na bandeko o bakobundisa gratuité ya enseignement ezali makambo etali kaka ministre te etali bato bakodirige ba service d'enseignement te mais ezali oyo likambo ya monene oyo ezali cheval de bataille nde tolobaka na lopoto ya mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi. Soki yo za kobundisa yango za kotia makelele soko banque mondiale aboyi kopesa misolo ingolo ba aboyi kopesa misolo na Félix Tshisekedi po programme ne tambola malamu te soki yo za kotia makelele omoni kozala ba preuve biso tozali ba expert na secteur wana zwa bilembo yo za nango benga ndeko Zulu loba ndeko Zulu ngana na lingo contredire ndeko Jean-Paul na plateau bakutanisa biso bato ya ba syndicat bato ya Lizadel na bato inspection tovani na mesa moko moto na moto abimisi wa yebi lembo ndenge ko kamera lobaki pièce contre pièce poto yeba lobi nani ana bosolo nani azana lokuta na tondi obotoni mingi ndeko Zulu. Jean-Paul Lesambo expert en éducation merci ngai nde moto na tondi obotoni mingi parce que pesinga suri bakwa ko lobana nzela etandweke merci na banzi tokutani na ba occasion mususu. Merci Nabino bandeko batali nde bozalaki belé ya kolanda biso na sembo ya mokola lelo bino moko bolandi d'après mobenga na biso Sekopé clame son innocence donc azana problème na IGFT d'après mobenga na biso Jean-Paul Lesambo Sekopé azana problème na IGFT Sekopé tikala ko détourner mbongo ya l'état te that is question ça c'est ndeko Jean-Paul Lesambo lobi entre-temps l'IGF ya Gilles Alingete zo continuer musala na yango tokoyeba mikolo ezali koya banani bali mbongo à l'état banani basakana na mbongo à l'état au détriment ya population. Merci ne bozala ke bela kolanda biso de partout à travers le monde rediffusion oyo na canal Kin bokolanda yango mokolo ya dimanche na 7h30 botika na malamu na ngolo nzameli tokutena bino mbala ya sima.